Ouais. Donc, conseil là, on peut ça monsieur Agbepa. Monsieur Agbepa, s'il vous plaît, Moni France est un mystique. Il y a qu'à d'ailleurs les 13. Les 13 wana, dans la justice, si on y a d'ailleurs, qu'on y a un peu suscité. Quand il y a un autre possible, les 13 wana, si on y a, on aussi ça peut m'amener tout. Et ça, le coup, ceux qui ont dansé, ceux qui ont violé, ceux qui payent à solo, les 13 wana, les sont vieillis. Ah aussi ça m'a ramené tout. Pourtant tu m'as remis 10 ans de prison. Après 10 ans voilà. Ah comme les calmes. Il y a 10 ans de prison. Bon sera bimi vers 65 ans 67 ans. Donc 10 ans 65 ans je crois. Tu vois plus 10 ans comme il y en a combien? 75 ans. 75 ans mais 75 ans dans moi ça 10 ans en prison. Mais moi mon père il a 75 ans. Tu vois ça 10 ans en prison. Mais ça il n'est pas pas moi aussi na tiki orchestre. Papa m'a tiré bangolo. Atika pe moi c'est là-bas. L'homme prudent voit le mal de loin. Izengi pena kizenga akoma malembe. Mais bacho na bota na bango bana ba sepela ndenga na bali. Ba sepela ki hein? Ba sepela. Ah c'est bien. Ba ma bete. Non mais c'est bien. Na fingi bango te. En tout cas. Apart ka moko za nete kinse quoi ya mo c'est mo kié. Ngai mo na ya mariage te mais basi no tu batika bana na bango. Arana kinse quoi. Kinse quoi pinaise, on va bien la France. Ils sont mauvais. Ah bon? Pinaise, c'est une pinaise. Ah bon? Pinaise donc kinse quoi. Akangimwana. C'est des punaises. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu vois que un gars, une femme, c'est une cause, ça et loco. C'est qu'on a punaise. Donc on a punaise. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc c'est pour ça que pasteur, vous avez vagabond. Oh oui, tous les vagabonds. Les bourriques de la première catégorie simple. Tous les pasteurs. Tous les pasteurs. Ah, t'es exceptionnel. Je dis tous les pasteurs. Sans exception. Sans exception parce qu'ils ne se donnent pas conseil. Pourquoi? Parce qu'il va aller au bon. Bon. On va pour mélanger ça passe. Oh, mais ça m'améliore, c'est les gentils. Tu as mélingate, il faut que tu aies papi gagne. Comment on a les pasteurs? Papi, pasteur papi, mouyibi. Pasteur papi, osa mouyibi, on tourne comme on a pour l'année. Pasteur papi, on a bano quelle mère, mais on a bano t'es quelle mère? Donc, pasteur papi, pas de quelle. osali mouyibi. L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin mototeo tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga noté. Papi gene tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux aujourd'hui. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Guen, tolobe la vie. Papi Guen, tolobe la vie. Bonjour et bienvenue sur Tolobe la vie officielle. Merci Nabilonio Somandeko Bonandagabiso partout. Merci la grande équipe à Tolobe la vie, l'honorable 4 fois prêtre Washington. Bon séjour à toi, aux en Suisse. Eric Chimano, PDG authentique, Pinochet Agostino Massosa, papa social. Voilà, encore une fois, merci. Na mon vieux Robert Biongo. Tout ça, c'est les unos, mec d'ici. Avec l'émission Lissoussou,
Célésino mec d'ici.tv. Congo mondial, Célésino mec d'ici.tv. Voilà. Bon s'abonner pour qu'on aille belé. Célésino Boni. Bien. Boni santé. Là tu te reposes bien, nouveau marié, comment bien, sim bien. Moi j'étais déjà marié depuis. Donc bala. Tu es bala, Nazali déjà marié na moi c'est normal. Tu es marié, c'est ça. Mais c'est pas bien. Na plus on va tomber à Congo mondial de mec d'ici .tv, bon s'abonner des papiers à lobby. Et puis tolobe la vie. Toujours tolobe la vie papi gen boye bigara tolobe la ra toujours vie tolobe la makambo etali vie donc mbote na bino tout Washington grand pays l'honorable là on a la promesse et puis na pesi sur mbote na ya Laurent Sokoko ya Laurent Sokoko ya Laurent 4 fois na obengo 4 fois mais kulutu wa yamba bien encore 3 fois yebisa kulutu wa yamba ale kangana na 4 comme na 5 donc kulutu Laurent Sokoko ngabanda kaka zoba ya mokaka afinga kulutu Sokoko mbamozo na charge comprendre donc yoko ya to finga ya Laurent Sokoko parce que ya Laurent Sokoko oya linga te ba combattre ba pauvre ndenge yoza pauvre comprendre yoza pauvre bon devant ndako ne pas na bino aux États-Unis baxi dikosi ndako au baxi dikosi ndako netika miri moko botongi ozalo ka ndingo zala o changene le lokote on se compare na biso basi les ino bon tu kasi yo siko ya Laurent Sokoko nanu ya Laurent Sokoko mbala minei moko isato inei moko ibale isato inei ya Laurent Sokoko ko lembate yo za pona biso ndeko sala wa ya mbo bien ndeko pour sala nga bien ndeko mutu no vous comprendre et ça pour to boka batute mais toujours biso tozaka biso ba combattant résistant net nga artiste engagé boye pour faire un peu ouais artiste engagé oui donc toza batu oyo faut kumisaka batu bazali ko soutenir lit na biso comprendre faut kumisaka batu oyo baza ba fanatique ya ba pauvre musicien pornographique te ba pauvre musicien mendiant te ba kemandier toi ba ana bebe ya Laurent Sokoko va soutenir libération ya mboka bon to kumisa été pour l'année ya Laurent Sokoko na bengi yo mbala ineye lo bana ngo papi gen moko ibale isato inei ya Laurent Sokoko en tout cas bande ko ba bolingo ya tolobe la vie biso tozaka baninga na binote comprendre bino bon il faut se souvenir que tozaka baninga na binote voilà là ça va bien voilà ce qu'on a dit nouveau marié il va les aider bien nouveau marié on se bandela trop parce que je connais pas nos amis on a te ngaza marié bandaka na miso nzambe moi c'est na mbalta basangani baboti déjà mwana comprendre baboti déjà mwana bayo bota bana mibale c'est que baza ba mari ba bazanga moko ba convenir ça en côté toujours ba avantage tout se comprendre na biso bien tout se comporter na zone te bato musuté autre moi ça kimia boye bina ça bon ce ko yebisanga ni na ngoti na ngata na bala yi vraiment moi ça balié ça te que na finga ba mama na bana na botana bango bana na fingi binoté baza belé ba mama na bana bon la so na robi ba mama na bana bon plus wana za na vie privée na ngai bon plus banana de donc plus bandaka na de bana ngone belé mais ce sont des femmes aussi, je dois respecter. Tes ex. Ouais, je jure toujours, c'est la tête de mes ex. Donc voilà. Donc je jure toujours, vous savez, vous le savez. Donc voilà. La fille de Bangote. La tête de mes ex. Là, on a fait si Bangote chance, Bako, quand on soit mis bali, la Bango. Comprends? Au fond, on a fait la chance, Mandaka, la côte, on a offert la chance, Nzambe, on a fait ça, Bango. Voilà la vision Nzambe, parce que tout se peut ici-bas. Donc tam suyo mabena yo okofuta atandele okofuta ngai naza porté mabete parce que Barba n'est jamais prophète dans la vie chez lui puis dans la vie aussi donc netinga ça rappelle mabena mais au jour d'aujourd'hui
na maboko Sarah Martinet na kola pe na koli akoli singa oye koli bolingo eloko na ye koli eloko babengi bo na kala eloko babengi bolingo bandaka la papi na za mo ba dino comprendre ki te osaki na nini na kati na yo nzolo dene eloko bolingo te ba comprendre ki na bango mais ba tika ki onde te ba comprendre na bango mais bango za vie appréciée ah bah ça mbango mbango t'as voulu trop gagner tu risques de perdre tout perdre ouais voilà donc ba ki mbango bon mbango na compte que ko yeba te mudu so za mbango na ndenge ni okoyeba mudu so za mbango ba ebisi ke zela ngana sala boye polo be sala biso boye mais mutu aselite akeko kota libala akeko ta ba presser boye na boye na boye tout un ami ezaka na lo bela pona moko te parfois mutu na oloba mwasi na oloba aloba na ngai na oloba na yo te mais celui qui s'est piqué connaît l'affaire non oloba na mutu te y a pas de c'est un conseil voilà c'est gratuit c'est un conseil gratuit que je suis en train de donner même il faut pas être pressé dans la vie même pas dans le cas na ngate même pas na cas ya papi gain même pas cas ya vie viens papa ko lupango ya Félix donc na olo bapita msupe na kana na olo barbaka bato belé bato ba baka oyo donc siko nga nzambe amona ke mwana azaka mwana nanga comprendre po omona mokili bato baleso baboyani balingaka ke moko olingaka moko azomona pasa que souffrir azomona ya ça les bien voilà comportement ya ba africain mais pas mindele so bakabwani surtout so bon débarras bonne chance bon débarras bonne chance allez-y voilà parce que ce que vous a passé net ngale yone la zabo par exemple ndako lingate mamo ya bote nga bana za mabe c'est ça parce que on retourner nga pe mal charge na bla souci ya bana et goya na comprendre donc c'est comme ça donc na habité inutile bozalaka presser la vie de papi gena lobi so zana mobali azala pauvre parce que tout le monde ba papa sur ma maman na biso ba balani ba lingani ki pauvre ya li papa la gomme ba tonga ngo ba koboni mona passe ba singa goudi na on récupérer na on se rappeler les sous ba singa goudi et quatre na plastique de maman oui mais ce qu'on a mona bonheur. Mais pourquoi pas bino bana âge à l'élo bana ya mbula ya l'élo. Faut pas être pressé dans la vie. Il faut pas être pressé dans la vie. Mais de là on a vu bana ba koto yo. Je félicite au moins les enfants qui sont nés ici. Mais non, les parents d'abord. Non, je félicite d'abord les enfants parce que si on félicite les parents. Non, mais c'est l'éducation d'abord. Écoutez-moi mon frère. Vas-y. Parmi les parents, il y a eu les parents, ils ont eu des cas comme ça comme nous. Donc c'est quoi batongo autant ceux qui faut à moi aussi. Pressé qui ndumba na lobite ka ke basi biso pe mibali to za rappeler na bagaf na biso mais so ta la plupart ya arabes basi parce que la mboko ba bengo la France mboko za Europe so mobali akosa likamope et ça la danger te boko ranger ngo to nomona kutu papa na biso na kisasa okoyoka azana deuxième bureau troisième bureau mais maman pas yebiango mais il s'enfuit à la mobile naïe. Mais c'est pas le cas en Europe. Au Europe, mobile même mona qui est kuna nangada mota. Maman libale bébé. Tamu sumu tukuba vanda kina azane moi si na yeti. Rakate abima na robera mbila. Na lingili sute ba. Bango kuna ko lingili sute no ba so de côté. Abima ka. Ba ko linga sute lelo. Lobe o linga ne lisusu. Ozo pa. Hein? Kinal maleko na pesi ombote. Donc Kinal maleko ako linga lisute lelo mais lobe lingi na tu comprends c'est des îles on comprend tala na ocho na mutute na pesi ka masa na kinal maleko ngote l'artiste est complet. L'artiste est complet. Franco na bango. Franco est un comédien. Il y a Lutumba. Pour Franco il a Johnny Fay. Mais que base à Franco bon, de on va kufa. Donc so deux va valer à bateau ba kufa. C'est-à-dire yo idéologie no et kufa. Donc yo kufa te na lungaza. Idéologie ne ko zo idéologie ba kufa te. Pour la vie, so zo idéologie ba kufa c'est-à-dire yo pe. Mais ça par là c'est non, si c'était papi. Hein? Il y a un moment na commenter mutu mo yo papi ke tira. Mais il est professionnel. Il est le roi Batumsoute donc au sala non zonga. Donc il y a entre parenthèses, il y a le roi Batumsoute au sala émission
tellement de mission ça la ça aux hommes déjà sur la plein été on attend la téléphone na obengo zo ngozo ngate c'est-à-dire comment que ça la réunion na ba Rwandais on ça la réunion na bateau ba sote na ba Rwandais pour la musique zo la poto c'est-à-dire tu es fini donc on ça notre tu es fini comprendre mais aux appels yo au zo mbano na yo c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Neko faire là. Neko faire là. Ouais, Neko faire là. Donc voilà. Il a fait la pression beauté. Il a fait ça beauté. Voilà. Donc petit on appelle Makengo Boys. Makengo Boys pour y me colo pas le gâteau na place na ngai. Tam sunga la zate ko buka na te benga Makengo Boys. Ah bunda ya zo bunda mingi côté ya na ngai. Pour battre ma cantique c'est sinon boyna boye c'est une grosse mangituka boye c'est fini na makamutu tarabali yong to bete mangituko so bala batala yote yo sakala tala ce monde appartient aux travailleurs quand tu travailles pas tu bosses pas tu es nul bon on revient sur nos moutons bon voilà tono le baguette babara basi surtout le bigue parents c'est-à-dire parents monsieur yebi comme na mboko na kobenga mbila kolinga kuto akolinga nepe lobby lelo aboy ngoka na kobenga lombila na lo pesa bato pesa baso na mutu makasi na poto ya wana na kobenga lombila mais ba vrai parents o ba kolisi bana ngo bien ba kolinga jamais moi na bango ke na libala bongo benga na mobali na mbila impossible likambo domi ya ngwana omoni na mukili papi vaut mieux surtout on a des camps to solo dans en tranquillité ngana yo na couple qui est bien la mobile mbila odi to tala to ça mitema différent mokili mutu suta obenga mbila monique mobile vie na ye o détruire vie na ye c'est fini ata bo sane to bongse simbate donc ngane na alaka na pesi kinale maleko mbote yo kinale maleko mutu wangai na pesi mbote kinale keba kinale donc sikoyo soki mesi ngaso na mwasi na soto kabwani akeidi abengani ngana ndako po aba bengana ande bibali basi za rare po basi ke po wala fo za vie Félix Sante vie Félix bengana kende ko po tiki ndako ya ye do bandeko ya wana na pesa conseil ke ndako fo za na kombo na yo ndako fo na kombo na yo mayele papigen mzala mayele ndako fo za na kombo na yo. Donc attends-moi ça hier après c'est pas un problème pour ça que mingi tout ça attention bon selon conjoncture ya mboko pe so mo benda ko ya la kombo moi si c'est pas un problème mais ça là quand on moi studio la mangituka comprendre ça dans moi si ça fait ça massa na mo evala lengindo noko azaka studio te il faut signer dans la il y a ça l'échafaudage échafaudage passe surtout là-bas hiver mutabon faut féliciter encourager à ndengwana na la festival d'échafaudage tout ba voilà en tout cas échafaudage bino bo finir l'échafaudage vraiment balié wana ba échafaudage nyoso na pesi bino mbote tous les échafaudaires place tout bozali vile pambani masala na déblaisement que 77 Déblaison moko avec la fête c'était na tindi 77 batro ba ville pambane pour l'emploi batro ba Yves pambane batro ba Chiricha batro ba narobe batro c'est Salem service Salem un grand patriote deux fois batro là-bas John Madoda le grand boss voilà John Madoda le grand boss c'est message tisco bangate aibsenga déjà que femme mayo Fabien appelle Philippe au fond de place parce que baza bateau ba ça la fierté mboko alors sikoyo donc sikoyo et là on va loba il faut aux attendre moi qui boba obi ki boba ki shinga auto benga na lingala ki yake ata kombo za ndako ya na kombo ya mwasi donc na va dire on va fermer paragraphe on a pas trop baga que non ngai naza nouveau marié te mwasi na ngai to yeba na tidi badakala na kata bolingo ko swana to ko gangela ba disisani ezanga raté mais esenga luna vie à l'autre de vivre en France faut à la l'aise pour moi sinon pe azala compréhensif azala mwasi mo alemba ma yo mona mwasi na ngada rien yo mona mwasi na c'est une bosseuse
Comprends? Moi-même, je suis un bossé. Et puis, moi, ça passe dans ma musique. Il y a un des hommes. Basi na bino ba muziki. Ba muziki msana atango na ndenga bien. Mais yo to ke muziki, bozo sangana moi c'est moi ça na mobali te. Yo ce que ça na mobali nda. Conseil ni no ramener na foyer na. Ayebu na so masanga. So na masanga. Amela ba formule. Ndeko ba bala basi ba ngara muziki mingi na fingi binote. Ba muziki msupe ya bien sana ngo. Na fingi na ngate mon muziki msupe ya basi. Mais tout ça la plupart la majorité. Ouais, la majorité. Donc la plupart des gens ont super il y a bien mais il y a ma bête qui est belle il y a des gens qui pas pasteur donc il y a un qui a conseil na bande gona mibali na bande gona basi patience le que la patience c'est la longueur du temps donc ngala moi c'est na to balani et puis on les a accoutumés bio jaloux yo ozolo ba que non pour na côté na ngai na ba jalouté ba jaloux ba ba innocent wa yebi ne yo bien te comprends wa yebi ne yo bien te mona audingaza la jaloux o yebi na bien te bi mutu bien te tika o simba mangituka tala bato belinga simba mangituka attention ba beta mangituka to koma kizengi malembe o yebi te o so pa kizengi pena kizengi akoma o malembe mais ba chose na bota na bango bana ba sepela ndenga na bali ba sepela ki ba sepela c'est bien ba ma bete non mais c'est bien na fingi bango te en tout cas à part moko za neti kinse kwa ya mo c'est mokie ngai mo na ngai ya mariage te mais ba sino tu batika bana na bango neti kinse kwa kinse kwa pinaise on va bien na France ils sont mauvais ah bon yo le bien pinaise c'est une pinaise ah bon pinaise donc kinse quoi akangi mwana tu comme tu makana bala c'est le pinaise donc à partir d'aujourd'hui si tu vois que un gars une femme akanga mwana na ke patata na yete c'est Nico ça et loco c'est que ça pinaise donc on benga ba pinaise ba yebe on ba benga ba baso ba linga ba na mike me mikoro ba kuga bino boza ba pinaise parce que vous n'avez pas honte bon na bane belo ko za zuna on bana balandana siko soko voilà pinaise c'est ça donc so boza 11 balandana donc bon yo siko na batata na bango te alors bano kanga bango c'est une pinaise oza pinaise on se comprend donc ngala na contre ni contre na mwana na ngani ga yakite ana contre na moi sur la pinaise na bi comment moduté c'est lui qui se sent piquer connaît celui qui se sent piquer connaît l'affaire comme on a bien to full la binoté pinaise oza pinaise mais na zone kinse quoi qui yo ba nini na lingala kinse quoi kinse yo le on kinse quoi voilà kinse il faut prononcer dans ba Congo kinse ba Congo alors c'est quoi fait parce que là c'est quoi baso batindelenga bana baya na fête ils sont pour rien bana bon ainsi va la vie Sarah Martinette abongisi biso mobali na biso atie occupé bana biso calme et puis belle famille on féliciter c'est une belle famille adorée en or donc voilà dans la Sugawana mais dans un nouveau marié c'est ça que je suis en train de déplorer merci je suis en train de déplorer je suis déçu au comportement de tous les pasteurs ah bon de tous les pasteurs sans exception un pasteur qui veut s'accepter qui veut quoi qui veut s'accepter là je parle avec ben oui, moi je suis quelqu'un de toute façon, je suis né ici, mais je lis aussi trop de Larousse. Le dictionnaire Larousse, je le lis trop. J'ai l'habitude de lire. Tu fais trop de différences. Parce qu'il y a des gens qui lisent des dictionnaires, ils ne savent pas de où ils sortent de ces dictionnaires. Mais moi, je lis des dictionnaires qui sortent tout droit de Laurent Sokoko. Là, il y a Laurent Sokoko et il y a Félix Sansa. Voilà. Donc voilà. Je voulais te dire. En fait, je disais quoi? Je voulais te dire que donc je suis déçu de tous les pasteurs. Parce que quand je dis comme ça, ils ne se donnent pas conseil entre eux.
parce que biso nde toyaka tu as patriote tu as résistant so na moi moninga mosu azodéconne na biso te tala likambo ya peuple te likambo peuple alingi yango te biso toya bato todéfendaka peuple todéfendaka nation tolingi mboka na biso ezala na paix et puis bafrontière na biso ezala sécurisée donc nous allons pas venir ici apparaître à la télévision pour raconter du n'importe quoi pour dire ce qui n'est pas à l'intérêt du peuple. Donc c'est pour ça que nous avons pasteur, nous avons vagabond. Oh oui, tous les vagabonds. Les bourriques de la première catégorie simple. Tous les pasteurs. Tous les pasteurs. Ah, t'es exceptionnel. Je dis tous les pasteurs. Sans exception. Sans exception parce qu'ils ne se donnent pas conseil. Pourquoi? Parce que bon, on va pour mélanger ça passe. Oh, mais ça m'élève, c'est les outils. La mélinga télé, il faut que la papi gagne. Comment on a les pasteurs? Papi, pasteur papi, mouyibi. Pasteur papi, osa mouyibi, on tourne comme on a pour l'année. Pasteur papi, on le bano quelle mère, mais on le bano te. Quelle mère? Donc, pasteur papi, pas de quelle. osali mouyibi. Mouyibi, moninga de balobake. Nga ba na boto na yoki, nga ba yoki makamu yo sisa na c'est beau toi na. Nga ba na boto na yibate. So na besoin na ya chapeau ya papi gen na osenga yo. So oboyi na yo. Na notungisa yo si na moni bela boyi na yiba na ko boyi na yiba ha ilo mutu te vous comprenez so na yiba par exemple pour na za santé so na yiba par exemple ko za tape so mère na so ba ko la nzala lelo na yibi musu na nzo na dame be madeso vous comprenez mais ko yiba pe nda ko mutu liboko kilo miso ekufaka père na so ate ya biso bongote père na so ate ya biso rendre César ce qui est à César mutafingi yo fingai mutu abeti yo zongisa ko ya oyebisa ngate okopa nate conseil wa zonga munga mumna zongwa Dieu montant. Ah merci comme la tina moi na bi ravi so abeti yo ah OK na classe ravi so muta meki yo ravi bétail oui kozonko tikate o ya websanga papa babetinga kuna jamais pona moi bato bele kaka oh non wa ba bizali papa kasavo tika kaka nzamba ko sa yanga moni toto abwe jondi ba beti yo beta Grady muta beti yo beta Ketia muta beti yo beta Chloé muta beti yo beta oh Sharon wa so abota misika za makasi abimi sentir noir bango non moi aussi wa moi sentir noir parce que ça n'est pas na mbongo na ozon silo quand même parce que parce que papi muyibi so sika su ide wana vela nga leo ngwangu atayi makambo wana parce que papi bato belé babeli pona yo obi salle to comme na salle les premiers jours où ngai na ye to yoka na zolo singa salle akima to signa ko du papier te aita no nga na pasteur papa ko bangela nga te boy na boy nga pe na mutu na wana yebi ko ba na yebi na ba pasteur ba kala ba escroc mais on peut pas sous-estimer à quelqu'un qui te dit que voilà papa ko banga te boy na boy tam so yebi no comportement na yete aujourd'hui je viens de confirmer que tous les pasteurs sont des vagabonds de bourrique de la première catégorie simple de ba miyibi ba zoba parce que na moni ba réaction ya pasteur wana pasteur allo sa salle azo profiter na kata salle wana parce que pasteur on dit que va rappeler le bamote un pasteur azo ba que mariage ezalaka faut afa bobalana bosala nando ba rapporter mais bango moko ba chantre yeah c'est bien bon mais pasteur waza muyibi ata ndoki bango ba chantre bango banani abazo ke rocha ba na Coran balitoyi vous comprenez bazo bimana basa mabala na kata ya église ça ba mona pasi basa mabala bakomi kokuba bakomi kobenga bango ba papa papa dadi ozo benga passer dadi bon tata ba boto ko benga dadi mbalo mo benga ko benga madi mobali no benga dadi mobali no benga dadi te mais Serge tenga mo ça va bien Serge de toi donc ça va bien très très me bien chérie oh voilà so tu vas bien ah no remgwana mo chou comme ce chou ce qu'on va comme la shooter pour me so bon avec benga biteko ouais nga shooter nga mingi chérie chérie tenda benga mon roi nga bi marraine voilà la marraine non la marraine comme batum so ça ba nga la reine ouais donc moi mon roi donc c'est quoi yo passer wana tant signé un contrat
tu signes un papier verbal. Comprendre? Tu signes un contrat. Tu veux qu'on a bien. Viens Léon, non, petit Naraza n'est bien, mais. Viens Léon, au moins, bah, viens sur notre vieux Léon, on félicite. Il y a un petit Daroloba. Mais pourquoi tu veux Léon, tu non, on se dit. Tu as un petit Daroloba. Mais il y a un expliqué. Un petit Daroloba, mais ça vient Moko. Alingara boula mabatu. Comprends, habiter ngalo kwa ça. Kasi vie Léon. Kasi on a vu beaucoup c'est na makambo. On a vu Léon dans l'accent et puis c'est la bête na ça une fois na mariage à ba jeune frère na ba jeune sœur. Oh, il y a bien na après ça combien va nous déclarer l'électricité après ça combien? Il est pas ça non. Eh ouais, ben si on a tout na il y a après ça combien sur le papier oh. Ah ben OK. Ah ben soit ben yo mais pourquoi tu ben ngana ben ngazo tswakate. Ah zate. Mais non bien makamna tout ba solo la ngo. Makamna tout ya ma Britannique non. Ah bien non après ça combien sur le papier après ça combien? Mais ngana te ko na combien? Oh prix au to ko na yango na pesa ki. Les jours où on va souka na ko pesa les jours à mariage parce que ba pesa avance pour na osala pour na caler date. Après jour à soukande okoya pour pesa les restes. Les andé moi na makamna tout bino ke na ba fête na ba caméra biso to ke na ba fête na ba caméra na za DJ ne ba salaka. On s'en va. Parce que moi on est dans le sol on va prendre on le bango yo sonte. On s'en va. Mais na le bango na souka c'est là. Passer wana bakata déjà courant. Donc ngape na kati wana za mo serré na makamna e. Ni yim déjà mo serré na makamna e. Passer bakata au courant. Passer le même jour muta ça fête. On a pensé que mbongo na ye to écoute groupe mozo répéter wana et il reste mangana banda ba chaîne on to yebani ba to fera terrain d'attente pour jour on peut que jour na moyena sambola ba to date bo so bo sisi botika ba to sala comprendre aye bisanga te musu aye lisusu on a pas fait ça la réunion moko on a dit oh mais au passer rendez le même jour mariage le même jour et puis aye bisanga iteke so de nous wako so aye bisanga tam so de nous wako tout ça nini tout alors ça nous courant moi la réalité idée azong sa courant pour aider filé comme on a ligne buba azong sur la musique comprendre côté azong son papa limbi sana kina nous courant mais papa you pasteur on ko ça rabat on va aussi l'autre petit frère na yé na mboko na tongo wana il fallait pas pesa mwana na atinda ra mwana ya raté ye moko pas ça ba litige abato aya raté clé na eti lelo za na maboko na ngai ti lelo la même radio à clé en côté ma zo parvenir ko benga yo mais question c'est clé na yo non zo c'est clé de façon ça 300 €. 300 € c'est belé la 300 € tam sur na salle na ngoma course na nda quoi o so bana be ba vandi calme parce que là le premier so salaire na ngai leki na mon na musana salaka premier privilège ya ndako pour bana ba kufa nzalati pour yo tata na maman no baboma ke nzalati pourquoi yo boma bana nzala o so 300 € c'est belé et puis vieux Léon aki muté malamu bato bazong sur biso courant vieux Léon pour basa les abézé belé place pour la place on ya ba place on ya mona et ça de pas moi monene be église ya on zo kamo be église ko ba Camerounais ta ba Congo ba ko sa de c'est ça ba be église ko ba Camerounais te ba Ivoirien te ka ba Congolais ba Namibien te ba Sénégalais te ba ko sangana ba Malien te kaka ba Congolais parce que je me demandais ah on va te dire manzemo Yahweh kumbama kuna masia no nzambe boyo mbriye nzamba yo kanani ayo ona nzambe trop c'est trop ko bande ko ngai alors to benga pasteur bato ba na salle ba belé bato ba na fête na ngai mali le kota iban mali le kota na bana na ndako ba beli ba kosukosunga mona za na moi angine mo etu sangaya banda wana mali le côté ba tout trop mabete nous surtout on ne sera pas compte de ça nga faut dans inspection du travail faut pas tout na une salle wana ba abim ça ba document nous tout en tant que propriétaire de salle comprendre c'est votre makambo té na obeb c'est votre makambo té parce que photo qui va toquer dans logique on va bien état de droit ouais état de droit non donc comme j'ai les droits je dois voir l'inspection du travail voilà c'est là viens Léon après ça qui mbongo na ye pour ba défier courant akimatilelo
ata vile ya bien azwaka te pasteur yo nyama ya pasteur nazoyebisa yo oza le word de Dieu te pasteur même so baba on ne touche pas le word de Dieu le word de Dieu eza motema na yo okoma koka kianga na kota loba to bote ba fare ba mo ndaloba na so azate kianga na loka ina lokuta na zira ko comme so lokuta ya dernier niveau au moins yo msusu so camionnette mbola oyo azo lo basusu te kota on va douter pardon camionnette mbola ta comme parce que c'est un vagabond zoba na bisi que yo mbola so mbola na ko lakisa yo na comme so sciatique comme ngote tout en mode douter alunga kuna boto ta pe comme na te zoba pa ba to leka na biboy to leka na biso pa yo mbola yo na c'est là pour yo mona mangitu ko zo ko na butu pour te mangituka wala rebeleti na bona so ba mona so sanga yo mutabeta mangituka tabuna neti do na pare na bité okose obosani bato babetanga mangituka eza mutu te donc yo ko na zoba ozo kantara na singulier pas seulement au pluriel ko sepera mutu eza ko sepera na comportement na yeti comportement des amis voilà ba comportement boyi ba ngana bana na bana déguiser sur na lo ba comportement na ya comportement bino to boye bien na congolais na bossa ni comportement ya vie na biso wana na biso na nga linga kaye parce que ano sala fierté ya ba congolais na banzembo wana yemba ya bien aussi non tata msunu nga balu ka kayer mo lingi kambo bien mo yemo so balu ka kese ba pardon ni comprendre on est makambo e comme to comme il a raté New Arena et ça makambo quand même regrettable pour soi ça na bien peuple no so na kama bakti ça ouais bon ça va leader de masse ndé ba leader de masse so ba na sima peuple mais bon gagner plus de fanatiques on s'en parle maintenant nous on makambo ça na opposition ya peuple et là sans s'opposer à makanisa peuple mais vous avez impopulaire bateau balinga bango baza mokie vous comprenez et puis la fois passée to baka papi gen bino bolinga ye bon botiaka ke yo ko linga ke mingi ana ba difficulté tsaye na ndako na yo tsaye na ndako na ta une semaine pamba ko yiyo ka mimvidungulu pa boko na bia jaya akufutu muna ya sala ta to tiki mona non bon pas jusqu'à la mona ato tiki mona ya mobali na joba na sisa ida voilà ya kumsuma mobali ya bo ba soleil na banale excusez-moi pardon soleil pardon gâté zomo simda lo bango na sengo pardon te mais bon so lo bana yo ba lo bango déjà ba sipsoni wana banane ba Suzuki ba attends comment ba tout c'est les unes bon ma problème de mission ba mangituka kuna ndima kuna mandima tala kasi on a lobi ba tout à ces unes bo ba petit osuni fabricage comment ba tout à ces unes tu mets ta sonne la biso na tout so yo banga bango te na ningite nga banga na te nga banga te bon mo yo tanga komba ko ya Kofi te na tu Kofi parce qu'il y a un problème parce que Babil est très problème Babil est très fort au samba est-ce que yo boye yo nous sommes en France, nous habitons en France. Tout le monde connaît leurs droits. Tout le monde connaît son droit. La justice française, c'est pas la justice congolaise. On a un général Nangamoko, on a un procureur Nangamoko, on a raté. Béric Zemmour, on a les cas. On a Sarkozy, on a une perquisition dans la on a garde à vie. Vous comprenez? Chirac, François Fillon, Kenda. Vous comprenez? Nous sommes garde record ya Macron comme nani. On a bêté qui mutu na manifestation. Bossa comme ni. On a bossé comme ni Makenda qui. A ça tu dois na boloko. Vous comprenez? Mon frère, tout ça on a géré la France. Tout ça, pardon bande de Kobo qui c'est monsieur. Tout on l'a refait parce que là on va commencer. Donc tout ça on a géré ya mindelete. So na ba France. France car te ba Belgique ba partout ba na Europe surtout à car na Amérique pe. Bon ça on a géré ba Kelly ko fait dans le guerre qui na succès. Michael Jackson ba lo banga na ika violaka ba na mobo ebi histoire wana. Akenda raté ba kangaki ye. Justice c'est la justice. Justice c'est la justice. Il y a Congo té mais justice. Ouais ça justice à Congo té. Net ngali kamona. Congo ba ozo mutu boy pas. Net ngali kamona ngai. Bengaki. Net ngali kamona ngai. Likambo ba tufuna nga mangituka.
nde naza bato babetenga mangituka wana baye bango ke eza nango déjà prêt eza prêt na lobalanga date te ya nango prêt zela bakozwa yo oui ya nango kala mingi te donc sikoyo nga conseil na opesa na ndeko wana Koffi Olomide des grands frères propres que j'aime beaucoup mais j'aime pas son comportement comprendre yo ndo oza wana vie na ngai conseil comme petit homme doit appeler son conseil petit na yo oyo alingaka yo nakoma baofinga na so te parce que nafingi trop nakotanga mpe nafingi trop naofinga so motu te nakomika muda baconseil moko mpo naza nouveau mari nakomuda baconseil naofinga sokoka babi nafingi muda kosi naolobela motu likambo eswa ye me naofingo te mais soki nde ose ofinga ngai okozwa yango voilà blague te voilà mère na biso mère na soka alo mda sanga papa ti kofinga suta ta mda finga occupé sute na ndi maloba mama bota ngai mais mama ba pesa conseil mais soki kaka mère abino kofinga bato ba quelle mère te abina finga so quelle mère te soka muto finga ata mais ngala pour que ça fait so boketu te vers so boketu ku da finga anete ngate yala ba quelle mère te ya kati aka ya mengana ki somo te yo ndi bina somo quelle mère mais là ce qu'on a comparé et la facilité nene et la facilité parce que sur la katika nde baboma Rosimo Kendi na Thérèse Kapangala Shebeya sur nde baboma Fidèle Bazana nde baboma Cédric Nyanza sur nde baboma pasteur Lokusa ba vrai pasteur nde baboma le moloto moi on a quelle mère la facilité puis la rapidité na pression et la rapidité na pression pour moi quelle mère sur la TV mutu so ko ba quelle mère na TV azate so boza peut danger wa lo bango na bol ba lo bango d'accord donc là qui va pleurer ouais donc conseil là on peut ça monsieur Agbepa monsieur Agbepa s'il vous plaît moni France est mystique yaka na yo les 13 les 13 wana dans la justice so yo na yo te ko ya no pe susciter ko ya no susciter possible les 13 wana so yo aussi ça peut makamno tout eza lokuta soki yo badase zona bakosalaki makambo violaki bango soki mpe ya solo soki mpe les 13 wana nde so via ye aussi ça makamne tout pourtant so bakobeta ata 10 ans de prison ntango abimala après 10 ans wana akomi ne calme bon soki abimi vers kozala ba 65 ans ba 67 ans donc 10 ans 65 ans je crois plus 10 ans akoma ya na combien 75 ans 75 ans mais bato 75 ans bana bango ça 10 ans en prison mais moi mon père il a 75 ans tu vois ça 10 ans en prison mais ça il n'est papa il m'a fait moi aussi na tiki orchestre papa il m'a tiré bangolo atiki pe moi c'est là bas mais papa il m'a kende il doit temps papa il m'a même pas mon frère vieux beaucoup ça combien de temps nazo ba sauter mais papa où me était pas wana wana ngana que son homme repose en paix papa wana maître de ses corps pona ki mwana na ye kasi te comportement pona ki mwana azo dike ngai wana bana bato ba icône ya mboka na ndenga be po banda Kabila boma eti lelo ona saka bina ki nzambe ya ben polino pa ya papa Wemba nga papa mamna na bisanga soke moto afingi ko tikela ya personne qui c'est là on est bon ta bisanga it comprendre donc c'est quoi yo papa avec la vive kasi ba biographie on t'a baloba si on ngala kama bato muso neti Suzuki on se comparer na ngate bato muso wana ba misa papa ba salini ba mission muso wana neti longo lengankoi nani oyokite mise mo za neti longo ba komone azate te mise mo wana neti tsa bongo taka de yepo bo yebani pete bon moi ba tala yebi ndera abeta wapi olengankoi mise longo abeta kutu wapi abeta kaba alors taka olengankoi bien pour olengankoi elongankoi so tala elongankoi ya olengankoi akokona na Salem service ah bon bakokona na olengankoi soit siko mise mo wana neti Salem service baksani bakova abeta pe comprendre donc voilà na yebaka par rapport bon je m'en fous de c'est vagabond là donc siko yo nga tala CV na ngai oyebi na ba boîte d'intérim na ba boulot batala pe expérience à moto avant ba zo ngale ba zo la valeur na yembi na Santiago bo ba Santiago nde bazana mo Santiago abita guitare mais so tali CV na parcours na c'est bon
Donc à cette expérience on se comprend mais bateau sur son parcours là ba moi quand tu mets dans la wengel Paris là on a ça comme quoi nabi boza école mo me classe moté comprends on est une école nabino il y a des journalistes vous avez l'école mais vous avez classe moté na bateau mususu donc tala parcours na CV na ngai na bango to zande moto ya yo kama obeta pena viva na beta na viva la musique à tendance o ba ve gloria ba fe na biso ba dani ba bipoli ba banda ko ya ozo pas ba ve fafa de molo kai question nombre réponse en PV bipoli pour mutako ozo pas donc on a maintenant ba kulut na beti featuring na king kesere mene ya mura cause et voilà mal à cause muntu ya zamani grand prêtre ya ndengwana hein kutu joyeux anniversaire muntu ya zamani j'ai profité parce que bango to ba boma bango ne devait batela poison na maisha park pa bulawo ya chala mwana wazo ya oyembela no banzemo lelo nde yo chala mwana oyo comprendre que mboka yaki na passe yo chala mwana lelo yo comprendre que o loti franco na ndoto franco a trahi sa peuple yo chala mwana lelo yeko yeba ke na Ituri na babeni bato bakufa yo chala mwana ozo mba penze bodo limbo dango yo chala mwana muto bana okumisa soki nini passe leki mais muto bana opesa no bambongo o azana kingakati soki kanambe na mwasi ne bula olive pona nini to zo ba opesa ba conseil te olo yembe na baba nzembo tango bana yembe na baba nzembo kokumisa ka bango lelo ndo yebike mboke tondi mai lelo yebiango mais yo na muto zo ko finga chilombo vous êtes des oiseaux de même plumage arrêtez de distraire le peuple na bino bato otchako na YouTube tolinga to yo kanzembo bana o ba yembaki nini to saliti un père na pesi mnombote place ko yali un père na pesi mnombote nzembo ya chala mwana eza nzembo moko eza nzembo ya babenga ngo nini ya babenga ngo contradictoire donc il est en train de raconter ses propos contradictoires vous comprenez oh yemo akumisa chala mwana oza imbécile oza zoba na te pardon batango makambo ya rapporte comment compte bena mozindo ngo oza imbécile oza ya wanzo mona batu mususu ko biso lelo bato ba dialogue na ba musicien dialogue na ba musicien to koma na ngombe je finirai pour chala mwana arrête de poster tes faux chansons pambala oyem maloba kitoko maloba wana bato tu basala mabe na mboka to limbisaka bango te obeloko boma mutu congolais na mukilio ngambo mawa za ngambo olimbisa so mutu te oyo defiaki liti na biso komba na biso mutu wana yeba yango kozonga place yo zalaki faut bokende ensemble vous mangez ensemble, vous escroquez le peuple ensemble, vous tuez ensemble et vous allez aussi mourir ensemble avec eux. Vous comprenez? Donc on limbisa bato na France ba limbisa bato te papi ken. Na France ba limbisa bato tout ba trahison du peuple na France ba kufa ba gorjaka bango yebi yango. Mobutu gorjaka bamba na mususu ba mususu na polani. Pour la trahison. Nous allons pas négocier avec les traîtres. Nous n'allons pas parler alors, sur la même table avec les politiciens de la trahison. Non. On se comprend. Donc, tu as la moine, ferme ta gueule. Tu dois fermer ta grosse gueule là. Tu fermes ta mère, déjà, Pexaïla. Naleki. Viens à Kofelomide. Et là, on tourne à viens Kofelomide. Makambosa, la Zapena, na Ibarate, Suzamo, tout. Si vous pouvez nini, on a compris tout. Aussi, on peut composer à Banjem, moi bien. Bon, aussi longtemps que Banjem bango pe bien naoni batnaki sasa balobi ke no mutu moko artiste mo so ko composer nzembo ya charité ya bolingo te so ya nini te à part ba papa bana ba réuni na banani ba yemba ba sasa bolingo batutu ba komaka ba bêtise mutu tout vous êtes censé de composer une chanson où ça na hauteur il y a situation au pays il y a situation ya malheur à congolais. Nde to moni ba pété so bazanga pour la sa pente moko ebe ba nango kaka na so bandela ngo ba bandela clip nango na so bwa ka school vous comprenez donc vers ce qu'on fait le midi au moni soko ukimi les 13 on soko kimi kombo na onde balobana ki Congo nkumbu akunda kuzoka
Kumbwaku nakuzoka do imeni purongeye de baby et si pour na yo donc via yaka salama comme na yo ata bete 10 ans y a pas de problème betaka 10 ans vetika makambo na ebena 10 ans yo na tu na yo ereke na tika makambo te et bon Michael Jackson tika makambo te bon papa Wemba o aleki biso tout papa Wemba aleki biso tout pour na faire ça ata un mois pas zona d'activité na quand même motivé ça c'est quand même mais na mboka ni nango na bien l'accepter que na est là titenyo mono à part Congo na monde na mboka ni ngo somo dasali mabake nda bolote na mboka ni ngo somo dasali mabake okene yo ake bolote mais justice mais de quoi l'état bon via ça est Robini quand même quel makambo na zolo makambo ya salaka na kopena na mbongo wana bifo ba pesango c'est-à-dire recette ya concert on va pesa on pas ba militaire au bazo bunda kuna asa mabeto c'est malin kasi bula malamu yango wana ti bo mabe na biso mutasali so mutasali loko bien bon ndime pas ça loko bien on pas asa loko bien c'est bien mais ba militaire ngo bazo bunda kuna o ba opesa mbongo est-ce si possible si bien infiltration na bango na kata armée na biso wana bo pesa ona ba Rwanda ba liango na bana basala eloko liboso ngala kama armée na biso ba moni mo pa wala tina teni c'est bien azo représenter armée c'est bien mais biso mboka zo kufa talama ezo tonda na baba mbule bete bomina batu par-ci par-là on s'en parle aussi le temps on président de la République soi-disant le nommé Chilombo on s'en parle mais ce qu'on y a bisanga sikoyo armée na biso baso mona bata ba Mamadou Doumbouya te bamona armée o ekanga nani ote comme nani Robert Mugabe armée na bango kangia betala bino de trop c'est trop armée na so bamona ngote parce qu'ils sont incapables comprendre na kati o bataki na état de siège o zoba o Chilomba bataki na nini okona na est état de siège bazui gouverneur ya militaire batie yebisanga bato bakufa sute bato bakufa chaque jour toujours bakode ko bazokota kuna baso bomba ba Rwanda bakota ki mikolo ya kosaka na kote te bazo ibaida to tala mo Rwanda po identifier ezako to carte d'identité te ezaka ke longi na langage aussi longtemps ba Rwanda bazo Goma aéroport à Goma Kagame Paul Kagame Kuku Dendo azui Goma po akomisa ko ville moderne pe na Kinshasa zo et puis na Kinshasa botili pe tapis rouge et puis bandanga la botama na mokilinga na mona na nuté homologue ya l'autre homologue so ba kutani na rencontre d'abord bazaka même ligne na tapis rouge mais pour la première fois na mona que Chilombo azana sima mais non ça dépend il y a ça pas sur le film c'est ça qui montre que le pays est occupé hein donc c'est lui qui est le président du Congo donc il y a ça va représenter notre préfet voilà babilo kwabo James Kabaré bazaki chef d'état-major na Congo d'ici Makara bazaki premier ministre na Congo msusu nani banani comme voilà mine Ronsengo Azaros Rubero ministre de décentralisation on a plusieurs années ministre bo pesi un poste à ministère pour napona a démorceler mboka abuka mboka même mais ngala monika makambo za makambo mfumukimbango simo kimbango kyangana te wa zoba wa nyama wa kobenga asa sobadi ata kama asa sobadi mawana yo mo banga tongo te kama kama nepa nyama papa mawana di mvulusi kimbangu mvulusi bitumbo eza baba et pour banda balkanisation na bango tile le simbate simbate biso basele zino biso babokechwa yamba o bakomanda eso baniko itile baolombo biso tu batieri le commando bamama Congo mama Magalilo mama batoloko bamajaki Kelani pardon na comme ma Véro Kelani pardon na bosa comme mama na ngai mama mongala ba Niki Maserati ba mama wana nyonso nde baza bunda yo mona on est blague tout ça tana biso to le mama mboka on est blague to boite Kofi Olomide première fois le bango que la femme la plus belle c'est la femme rwandaise oui bien moi le bango c'est bien que Jombo pas rwandais
après ça pas armée mais armée nini oyo azopesa mbongo elisa basoda bomitu na te bano nyonso bakanga mpona pasi na mboka bakoma bakolona ti lelo ndenge eza bakenda bakoyebisanga na nzela obi yango mpena basoda na biso pena bakozwa ta exemple me yango nazoloba ti basoda na biso bokozwa te exemple te bamamadu dumbuya wana bakangi na guinée akangi alpha conde malgré eza na intérêt mindele fanda wana odirige suti malgré eza na intérêt mindele bokangi ye ndenge mobutu akape soda te ndenge bisa kasabuta yoka eva na mboka na tika na to dirige na malgré eza na intérêt mindele mais au moins quand même bokangi peuple asepeli siko bino armango bayakako bazwi luchuru barécupere ke walikali barécupere nini oyo na bakongo bomonaka na bakongo barwandais batondi kuna est-ce que nous n'avons pas de généraux na bakongo bazali omonaka général moyo ya libu munene ta miso na akima ata mbangu te zoba moko boye akomokanga apesaka baordre moyo ya pambapamba oyo ngai namona te basoma oyo basala te oyo ngai namona babolosi basala te yo bolosi na soma oyo okomoni na babala okomona bayele na balabala mais oyo bango omona mpena ye na ngondo na ye la plupart ya basoda na biso bana minduki te est-ce que oye bango soki bazala na minduki ata omoni basoda moko bakangaka ye aboma capitaine na ye mpona mbongo ya salaire na ye botaya basoda marke wana baza wana soda azokende oyo ebema marine samu fo bakunda ngo na 10 heures mpo toboya tubuma ozobanga nini yo soda wana baya basoldat te baza basoda wana basoda ozo comprendre donc rwandais moko azwaka pouvoir na mboka na bino na occupation si lelo occupation ezo continue kagame oyo 31e brigade parachutiste 19e bataillon force de terre oyo biso tozalaka ngana nakenda efo ya ngai boye bango boyoka te miso makasi oyo ya pam nakenda efoti nayebi banorme to ya service militaire mpo nanga nayaki nanga vraiment yaki nango passion na ngai te ozo comprendre bamisu tozomona ke barelation mosu ekomona na tant Chilombo banome yawa na nomination Chilombo abengisi bato ebele bazaka ngai nayebi bato mosu nakotanga bakombo na bango bato ya bakomi bacolonel azala nde na poto totrenaka na abaya nakomi colonel na ndenge nini bo moto abongo ya soda esprit pena spirit pena ya soda neti batieri le commando ozo comprendre eye pena koti pena basoda longo basor iya bayali awa aya baluku balikulia babolosi basoma o keboye tala okanyama c'est pas un général botuna bobimisela biso général na biso tolingaka mingi oyo ayokolaka omoi peuple na kati boye général Elvis bakanga ye tini bolobela ata ye te bolobelaka ye général Elvis bakanga ye bakanga likambo bakanga ye bayebi te la personne qui vous a dit que moi je mourrai par une balle à la tête mais profite-en mettez une balle à la tête tana maloba bongo je vous dis pas au revoir je vous dis à bientôt allo bango allez voilà monsieur que non moi je ne vais pas fouiller dans le passé parce qu'il a entendu ce que ses prédécesseurs n'a pas loba comprendre au moins les gens parlent là c'est comme makamaba na kata parler du peuple wana est-ce qu'ils ont déjà parlé par les députés de pourriture de députés qui sont là ils ont déjà parlé de ça jamais il mourra pas une balle dans la tête pas pourquoi et pour comment et pourquoi toi tu vas pas fouiller dans le passé parce que dans tout pays où il est démocratique à chaque changement il y a régime batalaka comprendre faut bosamba bosalaki nini pona boye vous comprenez donc je finirai pour vous dire que ces pays là nous sommes toujours occupés donc ce sont des voyous qui dirigent ces pays là moi je suis pas un voyou je deviens un voyou si vous voulez mettre à la place vous comprenez donc Koffi Olomide alati bateni na basoda bazosala selfie donc Johnny Hallyday ou Florent Pagny ou Maître Gims à qui la armée française mon ba continuer facilement et à qui la fond voilà bato kufa na bango et les mecs il faut rien soit disant le gouverneur qui est là-bas il faut rien dans état de siège il y a pambala pa ya patakunya azo sanelo hotel voilà ba vandi wana ba ça selfie na Koffi Olomide
Donc, nous n'avons pas la valeur, on a la valeur armée dans Bissoté. L'armée est infiltrée d'abord, nous avons un grand problème d'infiltration dans l'armée. Allez, nous la conférence d'idée, nous avons la parce que il y a comme notre monde qui va se battre au Sousunani et Eliezer. Donc, au moins les Congolais, on va consacrer, on va Eliezer, la question que j'ai moi la col pas on c'est bazate pour bana yeb sabno bana kala ngana yeb sabatu bana non yoko kabo yango ngana do bana e bona ni lelo vous comprenez donc Papi Ken c'est déplorable vraiment c'est pitié ok ce pays voilà c'est juste très la 5 minutes pour aussi c'est un biseau et boni njili ça va. Njili est dans la République démocratique du Congo. Ça va. Ben moi je suis pas là-bas. Mais je sais que ça va. Banjilo va tirer la banjilo, Tchango et tirer la Tchango. Donc, on va éviter pour tout le monde. Parce que nous allons s'attendre à ma négociation, ma musicien là-bas. C'est la liberté. Donc, musique pour la musique. Musique est robée Takawati. Musique est Koufate. Bon, la Lyon. La Lyon est dans la zone. Oui, la musique à la Lyon. Voilà, ça va pas. Le côté qui peut préférer Ndimi, accorder. Au moins, je préfère Ndimi. Bon, je préfère parler comme l'allemand. À ce moment-là, pour ne pas me boire. Est-ce que, avant que les Lions de Paris, il faut un visa. De la tournée, avant que les Lions, il faut un visa. Il faut éviter qu'il y ait un train de pas qu'on fraude, un PCP controversé, on fout encore les années qui viennent. Bon, qu'est-ce qui empêche pour faire monter une 300aine de personnes comme ça dans Montpellier? Arrêtez les rêver, mon frère. Il n'y a pas la musique. Il n'y aura pas la musique. Il n'y a pas de négociation avec les musiciens. Vous savez pas, négociation, moi, vous avez la tête tant que le pays est occupé. Tout le monde est occupé. Ça se trouve, Kanda, Makasi, Kande, Baksami, Makasi. Kande, Baksami, qui est Moutoua, qui Kwangan, Zarana, Koukou, Dendo. Botier tapis rouge, yopé na sima, et monter déjà ta botte. Mon chilo mbogo, yo, tu vois, biso droit, depth na bino IDPS wana, o bo kosaka tongo bibi pourquoi, bo sala mabe bandi bo sumba na bila bete no maboko. La plupart des peuples congolais, ils ont déjà compris tout ce qui se passe. Tu n'es pas un président. À présidenter. Vous comprenez? Mais si qui m'a embêté dans l'IOT, yo petit on a so comme on a petit embêté. Donc petit on faut chanter. Nous avons moment embêté ça la grave et yemba le roi ndemo madilu si je savais ça exacté. Nous avons embêté la phrase ya maman. Bete maman ou papa lelo na nzembeli ya mingi mama donc nous avons embêté le roi ndemo na vie exacté. Nous avons embêté le roi ndemo ya mbona exacté. Nous avons embêté le roi ndemo na kimpiatu. De libala tuna sango ya ready ba conseil nzembo moko betane nzembo wana ezate yo betaka makama ba kolinza ba nzoto ko mado et puis oyembela batuni na bino bato ngo pe bokinga ona kende kota conseil nzembo no yoka na voix nino ke no yoka voix mabende ngwana chanter yo na mino e bima partout confingate pardon tala yo tala keba te chango seri mo boyaka na studio na borel ndabenga kae taka bando yemba na bibima na benga na je suis en train de mobiliser tous les combattants résistants de l'Europe. Nous serons là sur place à Lyon. Ceux qui par hasard bazoko sabino karobeta tokozala na Lyon wana tout le monde a place pour côté là. Mamungala. Nasser même so Elena Garcia. Elena Garcia tokozala wana. Ba combattant sur Lyon na pesi bino mbote. Ba parti mbengani bino na tout pesi no mbote. Et puis on a collaboré moi à Lyon. To beta no kese moi za grand collabo. Voilà. Ayebi na zolo bana bande mu kemke na okoma na ona suka. Grand collabo. À Lyon on a boké maman na collabo. Bon yo penda faut je tous. To beta na elle par hasard na Lyon. Lyon. Tu me sais ça grand collabo ba to tinda ye arc-en-ciel.
nayebi kombo na été soyo ndoyo ba kombo na c'est lui qui ça grand collabo nanini ya azwa na ba poison azwa yembe azwa na ba poison na Lyon information pardon azwa na ba poison na Lyon pour aza mutu moza na kete trop azwa lobi yango ya sala oni bena ça azwa na ba poison na Lyon asala yo nini azwa na ba poison na Lyon ba pesa ba poison na Lyon pour ça muta IDPS chanteur de char masala oni papa papa ngala comme ça bato ate ba kono ba chanteur de char bato bazo na mama mboka moto na tozo dénoncer bato tout bazo utaki sasa ba pesa ba mbongo ko la pasi ba fene ba ko ça ate na poto pour y na poison ou empoisonner na bato na Lyon pour na yo oui empoisonner ba combattant à Lyon ba masa so ba saper ba parti mbengani banani boke ba na poison garçon na na yemba zo utaki na ba poison oui aya na poison aya na poison de toute façon ben yo kapé comme ça azwa na poison ben yé pas yo kapé ya nani na tada au film là ndala ya nani na pour la conseil ya tata na bien ya Feli aya na poison ozwa na poison to koyebe na yo mkolango tina parler na yo to yebe na yo voilà donc on kobeta te concert na Lyon ezati pas de concert pas de négociation sans rien jusqu'à nouvel ordre de la ligne jusqu'à libération totale de notre pays donc il faut compter tout ça comme le bosso 2085 mais tout le monde on a fait comme on a 2096 dans 2096 96 on peut comprendre bien donc musique est consommée en 2096 ata to kufi to tire na bakba na biso boye bisa bakoko musique est robeta te pas de musique bon on a nous avenir en mboka na bino patrimoine ya mboka na boye ba valeur okay. Voilà donc ndenge za boye musique ba ndeko na ngai o ba combattant na mona ba grand frère na biso propre Guy Gérard na Babé Masombo na mona ba l'équipe babike no négociation na ba musicien pornographique ba musicien Kemandier ba musicien le Koso ba musicien ba Zoba comprendre c'est que moyen sur les athées parce que ngai on a faire voir na peuple peut na faire voir yo pas de question de négociation pas de question de négociation aux alatés parce que na combat ne to négociation te me kosolo les athées na lingala ndeko mais si ko kosolo les athées si ko pona et les athées kosolo les alatés biso kosolo na biso na bato wana ezali ke bandi mabako manzela mo na biso ba yemba banzemo eti MPR yembi kosolo na biso na bango bandi marasoki peuple bimi na balabala balo bande bokecho lo baka balo bapena trop c'est trop et là toujours baké vient la soki général na ndeko na Babé Masombo général Babé Masombo ya ida mabete baza ba combattant baza ba grand combattant peut ba pesa biso goût le peut comprendre mais so likambo ya mabe bozo lo bana na ko pena on a dit parler c'est colonel de Mbo pa lo bagian botika ma négociation mboka ya liberté botika ba vantir wana pour combeza ya bangote et ya te bango basala combattre comprendre biso peut olanda epeka bango po bango pe balanda bato ba ko susa mboka na to ba na manquer ba vie na manquer ba on respecter pour nga respecter ba combattant nyoso ozo comprendre likambo ya Laurent Sokoko azali mutu moko boye aza na mbongo na ye yemo pas ça politicien te ata soka zo na ba marque na eto ebi ndinga zo mbongo na ete mais so zo ebe boketu ezali te ke aza politicien non biso neto boya rande bato yo vous so après ça et ça politicien to boya rande ba politicien bazo iba mbongo a peuple makina ya peuple bazo ya tsusu ko corrompre bino nango donc ça dit bazo rouler bino dans le farine il y a ça dans gouvernement asana na gouvernement te place azula mbongo neto yebité donc aza censé ya ko kabila mutu no so ya lingi ya ko soutenir tu vas pas soutenir Célestino à soutenir Boké tu te commander ils sont bien fait bien yo papi gen on s'en parle et ça mbongo na ye o biso to boya ke muyibi le roi Soriano muyibi le roi Moïse Katumbi muyibi étranger aye abando soutenir wande mabeto ni ngamote mais ce qui est dit que négociation kosolo na ba musicien politicien ba musicien politicien et ko simbarate et simbate puis nous les athées nous les mots otika la ozarate papa au moins dans zolo babo na pas de négociation pas de quoi et ko ya on a yebisa que soki ba komi ligne mo na biso puis libération ya mboka et salami voilà bana loko fo bana débilo fo ba activer ba continue la ligne pas ko que nous ça en marche
que ça la marche c'était pour les politiciens. Parce que l'autre monde le président élu Martin Fayoulou na ba Bemba wana na banani on devait ça la royer l'autre. Kagame yekuna. Pas de organiser une marche c'était mukoroka Kagame zoya. Marche le bimsi peuple. Enfin on va on vous comprenez? Donc ce sont des gens, d'après moi, je vois que nous avons fait un fanatique à politicien, on a fini Martin Fayoulou, on a fini Bemba, on a fini Moussy, mais si on a fini, on a fini. Comprenez? Parce qu'on a un politicien. Donc voilà. Et là, on dit que nous mobilisons toutes résistants combattants. Nous sommes tous en Lyon. Sur les 13, tous en Lyon, Bissonioso. Tous avant les 13. S'il faut saccager, on va saccager. Vous comprenez? Voilà. Donc, Botika Nabino concert, on est aux Alati. Et puis, Jordan à l'ambassade française, na Kinshasa, Bopé Sabatouana visaté. Bopé Sabatouana visaté, visaté. Donc, on a le baquet. Aussi, ceci, Batuni Ballon de Aussi ça, en tout cas, moi je lis toujours pour mon pays, mais sauf que nous avons sous batouté. Nous avons sous batouté. Mais tout le monde a osé. Si on ose, on a fait privé. Nous avons fait dans les commentaires. On a fait les commentaires. Moi, je ne sais pas passer. Là, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. On ne peut pas. Hein? Je peux confirmer ça. Oh, bon. Non, bien, Papi Gued. Venez dans la JC de Boko à Yebi. Makengo Boes à Yebi. Vous savez pas? Depuis tout le jour, on a passé au mot Richard la Genève. Pourquoi pas venir dans la Félix Sanza? Koulouto Baleki, Papa Kouro Pango. Vous savez comprendre? Washington, grand pays. Maître Guégué, Motepela. On a passé au mot de Bandimino, il y a Wengel Paris, parce que Bozali, trois Wengel Paris. On a passé au mot de Bozela, suprématie et Zoya. Vous savez comprendre? Na pesi mbote ya mabe ya kukufa mauvaise mbote et pas ya mokaka akufa ta na buto lelo donc na mingi ta loba que son homme repose en désordre. Merci. Ingeta ah Balanjili ngalo ba ingeta na zonga ba Balanjili basala to remercier Balanjili nyoso ba sister ngai na mariage na ngai pour on a ko ça moqué c'est pas bien faut passer na délivrance pour ngande moi c'est la passade na délivrance banda kala parce que ba na bo mais yo kati na za na kisi ngande bende bazoka ona ye ngande bende na zo tumbula na vient na PC mbote na PC mbote place azali vient na Martin Bende et puis kuna mona vient na mo bossa ne mission na PC mbote vient na Roger Luma. Ya Roger Luma mbote en tout cas c'est ça avec tous les autres talibans. Na ba vient na biso magaza grand taliban vient fondre la pression mbote pas ça qui na mariage mona qui donc na ya José Wanduka mago kimaki mariage na éviter pourquoi kimaki na ebike yo banga te ah so na compte il y a pas de problème nzamba songa via idée sungu na pression mbote place ozali mais vient na Roger Luma c'est ça vraiment faut défendre Njili na biso faut défendre Tchango na biso parce que bon pesa ba Tchango na ba Njili mo parce que ngai na mutu na kumsaka Njili na kumsaka Tchango mais na za mutu na kumsaka Congo on se comprend et puis mogo makamabeli tika makamabeli pour na redévoiler de prochainement ba musicien ba na Tchango te na ba kombo na bango ba kosa na nga mwana Tchango ngamo na ko bimisa bino et monsieur to beta ngo bo benga nga hero yo bosenga bofuta bamande okuna isenga mpako epana nga poso totaleka neti manda chante aza mwana Njili mpe ayako ya bauta basankusu ayako ya manda chante amwa Njili te akola na Njili akola na Njili donc zela okima akola na Njili parce que bene moko tsuna omona lo baza mwana Njili abota moko ta dingi na yanda bo te na lo bana ko combien il faut bana elle mikoto ro ba lettre elle nani elle kaka mais on découvrir après donc yo mom su comme e banana M grando ki bakaendo na kachenef M azole la kota laiki wana M ondena wana M yo bakalondo ki mutu to yebi yango na pesa pose mputu mbote apose mputu yebi sa M nani
yem sa papi gena oko kwa tete tisi kwa zo yeba te soki nani nikolo na zo bisaka ba lettre qui la comprendre n'a pas si mbote pas ya te pardonne si ya nangai le casse muntu oh papa le casse muntu kinteka le casse muntu kinteka na yebisa papa le so man mamona big up man mamona inconscient inconscient tu dois comprendre il faut comprendre inconscient faut comprendre et pas seulement ko yo nelo on a papa le papa le moi ngaso papa le ko na la confusion na telemela yo voilà donc il y a les cas muntu man mamona toujours à parler tout système na pesi vient ngai architecte Willy Luzala mbote place ozali ba masala ba morentambu ba masala ngai ba nani ba Eric Antaya na pesi mbote place et vala dengino Magis na pesi mbote nani Kenzo bato ebele me baona bosa na oragema Nico Itiler coiffeur na ngai Gole Panda na pesi mbote place ozali mais pour osukisa yo azo finga banjilwa omibongami yo mo zanjilwa ti yemo mutu wana mona ki wazanjilwa mais moi a un problème mon sérieux à psychiatrie donc il doit avoir des psychologues parce que si tu vas na ebo na moni makamazo loba mutu pende za na nzela te petit na ma ya kampongo Lionel yemba memela ngai comprendre nga una yebi te na moni pe une fois yemba ya na mutu ne sana ataka na kisata nani soki chatumba basana na mete chura ndenga akorisa bila zoko na ina nzela mais sikoyo mutu wana azofika banjilo je regrette beaucoup ofika banjilo pourquoi te ya ga fini tabika bande bo soso besoin de guerre au fin mais la famille ndo kia zakate tu éviter la famille bele bando ke baza au développement na mais sikoyo mais singa zo bana ke délivrance pour maman ngande bende au moins te ngana na tala bien na vie koleka yo na bonne vie regarde moi comme je suis na bonne vie magara ko ni comme ça te menzamba zo mona nzamba mtapesa na ngande bende na sali bato bele bazwi pe ba vie yosko yela poto ndengeni ndeno se retrouve kia yebisa biso muto wana beau frère na ngai ah oui beau frère na ngai na ko ba koute parce que je respecte ta famille comprendre yoso na corriger foka ba mbata na ko bete ne ba mbata entre miso de te na ko bete ba mbata attends ndeko na corriger na réseaux sociaux et puis grand frère na yo azotala ona ke sasa na oloba kombo te pona ko aza mokonzi mokonzi vraiment mokonzi auto respectera biso tout on se comprend donc la ko oloba ko makamno te faut zapper makamba moto wana aza sans valeur individu c'est un individu voilà c'est comme la soka pardon l'exhibition douve moweni des services à sortir bino mais normalement qui to sortir bino ko nyonso et bozo landa oya nyongo oya na besoin ya nyongo on a linga kana nyongo na futa kana na retard yaka j'ai des services à Zwaka on a vu la reine j'ai des services à Zali France Mobiba la ville la reine okelo luka Jojo Panda numéro na Zali 07 81 21 87 96. Allô, j'ai des services, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien, j'ai des services. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a moi demain, Oyo, là le 10 mai. Numéro ya Foy 09 52 96 16 79. Bozolanda, Bobenga. Oyo achète ça solo. Vous comprenez? Donc na Lyon bokele pa José Kalonji Badibanga. Écrit na bango yango na C, numéro na bango yango na C. Bokene pa na bango na Lyon. So bozala peso bobenga. Bobengi José Kalonji Badibanga. La fille, beaucoup de la maman, Azari Viviane. Italie Mobimba, Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la maman, Azari Viviane.
numéro na bino yango wana eza koleka na 7 oyo bokomona numéro ya mama Azari Viviane bopanga te agence oyo kudi ya mbote. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion, il y a un carton. Nous travaillons à 5 dimensions, il y a un carton. Dimension, il y a un carton, il y a 60 x 40 x 30, biso, ils ont 50 €. Ceux qui peuvent concurrenter un biso, ils ont 60-65 €. Mais par contre, le carton à bango, ils ont souka awa. Il y a biso bandi awa et eti awa. Il y a bango et souki awa. Donc voilà, promotion, il y a un carton à biso yangwana. Et deuxième dimension, nous avons un carton, il y a 70 x 41 x 32. Ils ont 100 € pour l'île de France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, nous avons 10 € dans le carton. Et troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50. Ils ont 150 €. Et pas les concurrents, parce que on a 160 €, mais ils ont les mêmes dimensions. Nous avons un carton qui est examiné. Et celui qui est dans la quatrième dimension, nous avons un carton, il y a 80 x 50 x 50. Bissou est à 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un moka, donc ici, carton à Bissou, on a 220 €. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 € par Inabiso. Et pas à concurrent, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Les biso pour la population en Moka, tout ça, les promotions, et bani awa dans le mois de mai, tu en septembre, promotion, carton et qui tient à 220 €. Et tout ça, carton à Mounene. Carton à Mounene, on a 100 x 50 x 50. Bande on a 350 €. Mais biso dans la promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île de France. Donc qui tient à 300 €. Et ce qui peut arriver au Tindi, 4 cartons, 5 cartons à la moko, on va ça là où ils sont pris. Et en même temps, aux alliés sur un carton moko à 50 € pour qu'il est gratuit. Le GNT service et Yewana pour nous faire une solution. GNT service, tout ça va enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso, tu es consoir, tu es contiqué le carton, tu as kaka à compte il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton, tu as kaka carton te. Tu payes sur carton, tu as compte il y a 10 €. Tant que vous rechargez colis, au bengi biso, tu reçois colis. Tant que tu as, au paye si le reste, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te paient un carton à 50 €, tous ceux qui comptent il y a 10 €. Tant que tu as poli, on peut payer à 40 €, y compris 10 € pour ceux qui ont un compte il y a carton. Eh mamé, agence le yenge, agence achale.